Matondo bandeko balandi mission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bumeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pena bino bandeko na biso ya libanda boyi bongo kolanda biso na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba manaka mabiso ekoyaka mabota mabino na tina se yoko koluka kutongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo zeko tambola na kozanga conscience yango moindo akoma kolia na fulu yango moindo akoma kolia bisuka ya dendon yango moindo akoma kolata na basouvetement ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye motafandi na mabele ye tondankita talantina ne songi nzila fumu kusukia mzala mpanda na ngola bayeli susu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka bayeli susu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo to kanisa to yei liboso na bino ko pesa lisusu pole nebele ya bamakambo ye to komonaka njonga njinga ya biso metoze kotia kate totoze pe kososola yango te yango kaka tina biso tokoyaka o mabota mabino tokolikia toze kosimba mikolo yo mwa ba sujet miike to simbi spiritualité bomo mesano kasi lelo tolingaki lisusu tomeka moke kolobela situation sociale ya ba Congolais en particulier pour l'unité ya ba Indo to ya ba Africain en général to comment ko vivre bisoba ba Indo to comment ko vivre nasima mabe donc kati ya elamba to lateli yango libanda to lateli yango bongo na kati sima mabe baindo to confondaka confusion ya biso eleki ya ba peuple yonso soko ba peuple susu bazeko kenda na loboko ya mwasi biso baindo to kenda na loboko ya mobali oyo ba peuple susu ba monike ekotonga te ekosunga te eko faire avancer te bato yango biso tokotila elikia yango biso tokomona malamu baindo tokoma ko vivre ben na confusion to confondaka rigueur na insolence vérité na impolitesse nalobi to confondaka rigueur na insolence vérité na impolitesse moto mosusu aza insolent alobi nganaka na rigueur moto mosusu aza impoli alobi nga na bombaka te nga naka molandi ya pembe nga soko miki na nga na kolobela na kotandela yango te tokonfundaka makambo te société ya baindo lelo c'est vrai moi ba vérité mosusu caché ekomi kobima bato au moins bakomi ko accepter baindo to alaki ba makaku te baindo to aki bolumbu te baindo to zaki ba sauvage te baindo to misalela ki biso to zaki na biango posa moindo salaka boato na ye na sushi ko katise bale pe ko sala pêche moindo salaki mitambo na ye minyama na ye po akokanga mbisi pe nyama zamba moindo tango alaki na posa ya komela asalaki masanga mbila na ye moindo
akomaki na posa ya ebende asalaki alambaki ebende na ye kolandela bileko kolandela ba génération kokola ya bato pe ba posa ndenge ezali kobakema moyindo alandi évolution to alandi etamboleli ya mokili boalima mais tolobaki moko mosusu invention yonso ezalaki lokola danger permanent pour ya baindo bankoko ya biso badétruisaka société etamboli malamu na bizaleli na biso mwana botami ya mobali bako sala circoncision bakati ngenga akozwa initiation na kimobali akoyeba zamba akoyeba mai kolandela pe bilembo ya ye na mona mokili lolenge moko na bana basi ayena bilembo ya bonzambe ya bongunza soko ya mangudi bakosala oyo bakosala po atambola abungisa bilembo ye na mona mokili te société wana to ya mortalité elaki lokola lelo te donc nkufa ya elenge en tout cas elaki ko nécessité kofanda ya bato il faut bayeba po nini akei po na principe tata keli likolo na se moto abotami akoli akokokisa kobotama naissance jeunesse na ye et vieillesse liwa eduye bato bazé ko respecter principe wana ya tata keli likolo na se na société ya bankoko wana o batangisa biso ya bandoki de préférence aux ala na prénom aux ala na no société wana société ya bondeko société ya bolingo société bazala na kaduna te société oyo bazalaka na restaurant te malewa ya laka te société oyo ndako ya mokonzi ezalaki kozanga biloko te pêcheur akoyana fruit na ya mosala chasseur akoyana fruit na ya mosala mosali bilanga akoyana fruit na baptisan bato yonso bazé koya ko alimenter ndako ya mokonzi po nini baye ko alimenter ndako ya mokonzi to limbolelaki yango bandeko balandi bamposo uti koleka bako alimenter ndako ya mokonzi po mikakatano ya mboka suka te suka ekokomelaka naino yambo epai ya mokonzi ya mboka tango wana chasseur azeko kenda balobi partie préférée ya nyama ezeko kende pa ya mokonzi bakoloba te ya ze dictateur ya zeko se croire nani alingi to salelake te c'était automatique éducation wana mwana zeko kola ayebi nini na nini ndenge nini ya kotambola na mboka maladi moko songole koti na mboka d'office basage bafandi bato ya mayele bakufanda po nini to perdre 3 jeunes bilenge misato brusquement c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bakufandi sa bilenge botambola ki ndenge nini bosala ki nini tango bokendaka zamba tango bokendaka mai nani asala ki eloko longo banito nono to sala te bakoya ko doniche esika mbeba ibatameli tango ya bankoko ya biso viol ya lagate alobi viol tango ya bankoko ya biso moyibi vol ya lagate po nini biloko wana ezalaka te bato bazali kokola na nsiku principe loi ya création bayebi molimo oyo ekendaka nde ezongaka oyo osali lelo na vie présente na yo soko descendance na yo efuti te ata kutu bakofuta mais yo po kokenda okobotama okoya kofuta c'est-à-dire société zeko vivre na mapamboli société zeko vivre en parfaite communion société zeko vivre na boyokani ya malonga baindo wana basali baindo wana tango soi-disant civilisation yei tokutani na loposo pembe tout a changé yon se baby
baluki ba boma histoire yonso ya kala. Baluki ba boma histoire yonso ya kala. Et c'est important boye ba ya bakoko ya bino bakoko ngo yonso bakoma ba démon po ba yibaka Josite bakoko ngo bango yonso bakoma ba bizengi bitanga soyi okoki ba soko tuni bato arbre généalogique na bango c'est pratiquement basugi na nkoko mibale misato bakoki kokita na mama botaki nkoko na bango ayebi mama na ye ayebi nkoko abotaki mama na ye ta mosu asuki okomona pe moto wana responsable ya esika moko songolo professeur des universités pasteur na ba responsabilité minene ayebi te mama botaki baboti na ye to bakoko na ye ayebi te nkoko ya bankoko na ye donc bato basuka toze kotala kaka na motu ya zolo bato babungi sens ya bomoi bato babungi sens ya bomoi bien sûr yaki par imposition baindo ba perdre histoire nzoka moto abungisi histoire na ye akoyeba liso esika se kokenda te moto bapindoli nzete bapindoli misisa na yango kombo na yango nkufa ate kozwa mwa tango kombo na yango nkufa tomona kawa nzete soki ebandi kokauka to eze koposa lisusu mbuma malamu te na bwanya ya bankoko bayibi ke misisa se kolia bien te soit mabele ezangi fumier misisa akomi na difficulté ya kolia po amatisa seve na nzete bakofungula pene njonga njinga ya nzete bakotia nkasa oyo yonso eze ba engrais naturel po nzete ajwa lisusu misisa ajwa lisusu bilei ya malunga ya vitamine oyo akolesela nzete. Le mal mabe oyo ebandaki kozala condamné oyo ezalaki kofandisama ba réunion na bamboka lelo ekoma normal au nom ya civilisation bato ebele basatakaka na biso mpona baraison oyo bayebi tozoyi bamettre avocat lelo bango mo babengaka mon client ntango babengi yo client aze kozila eloko moko mpa na yo autre toyebi pourquoi babengaka client client okoyele misolo dossier te alaki il y a 1 mois ekozwa 6 mois ekozwa bambula po yo ze client wana etelo ya loposo pembe majusa zeko sambisa likambo si amonaki texto ndenge bofandi wana zeko tuna mituna asimbi telefone amoni texto na fandi na terrasse opa mapasi esika tofanda rapidement tuniye kasi bandaka na déjà komela te naze na dossier moko naze kolandela rapidement et bon na omela masanga nzala mais oyebi ndenge tosalaka komandelia nga naza toze na ino na fin du mois te kasi dossier wana nde komi caisse na ye te dossier wana nde chèque na ye na tango ya bankoko ya biso na yo moto kosambisa likambo oze na tango te osala soko injustice po eze na force moko surnaturelle eze kolandela yo yango ntango tokendaka na musée bomonaka statuette moko balobi aze mosimbi ya bosembo aze na banzube partout na nzoto soko batuni yo 2 fois owangeni babeti sete to ebende na nzoto na ye soko oyebaki likambo d'office moske moto mosusu akosala su mbeba alobi bandeko balandi soko nano bakondana yo te to ndeko na yo te omoni toaka na eloko moko nga naloba yango mingi awa epai na biso soko na quartier ofandi to na avenue ofandi
mokolo wana matangi ezete okozala ignorant okanisa lokwa bato bakufi te lokwa mokili yango eze nango malamu. Mais bima zala na ba grande route na ba principale na biso awa nzila ba cimetière yali nde siko komona ke bayindo bakufaka chaque jour bayindo bakufaka na to moko très élevé. Nengaki na lobanini soko nino ba condamner ndeko na yo illégalement te akei ko couper ton mosu de 3 ans na makala ta mosu po bozangaki $350. Magistrat a tché kumba lobi soko ezete akobimate malgré moni pe innocence na ye. Or na parquet motako ke sala 3 jours te soko motuka prison yei ba duye ba lobi en attendant. Mais en attendant wana soko bo mona na 350 te soko pe ko kufa na prison akokufela kuna. Bota letelo ya loposo pembe. Bato bazé ko django plus na ba titre honorifique na sala droit. Mais en conscience bato batuna kate moto teka kaka moto teka kaka ayebi ko sala bilan te porter rapporta kaka ayebi ko sala bilan te nzokande soko to yaki na molimo ya conscience toko sala ba bilan sur tout le plan toko sala ba bilan na makambo yonso yeze na bomo ya baindo ngana ze porter na bandaki ko pore biloko na aki na 19 ans lelo na komi na 29 ans 10 ans na sali nini nzoto na nga na ze koyoka yango ndenge nini na biloko yonso na tomboli pendant 10 ans. Lobi na 39 ans c'est que na kozala lisusu ya kokita par rapport ya lelo parce que motako ki a continuer bomo imobimba kozala kaka porteur te lokole ko simba te bomo imobimba moto azala porteur po kozala na un moment donné moto akolemba akokoka lisusu kotombola te soko ata cantine alors na kokoba kosala mosala oyo ya kotombola biloko toute la vie ou soit ezala mosala ya transition pour nazangi fonds de commerce pour nazangi ebandeli moko songolo na lekela na nzila wana na utiliser kaka énergie na ngai na lekela na nzila wana na joie quelque chose osko awa basala ka babila wana te porteur lokwaza ko simba mbongo basi pe ba ngaka kaka vie facile moto mobimba bimaki akeko chassele ayeli déjà ni amabayita ya mboto ya moto moko soko pêcheur adjoye mboto soko pe malangwa soko pe yonso ya fandi kaka ba porteur et po ya bango lokwaza ko luka mbongo na ye akosa na calcul ya prix d'achat prix de vente te aporaki kaka ndenge kaka zeko silisa 18h a memi roquette ya suka akoti na ba solo motoki poussière na suki wana basi soko déjà comme na posa mbongo atala su solo wana te atala su eloko te po ya ye o ezena poche na yo e koma pa na ye a disparaître yepe po ya ye ata yo du wana ya zeka na eloko moko soko baki on ekuruze point barre ata pesa ki o combien soko sa baki ne kuruze point barre to dui élite intellectuelle bato bakei ko sala droit bato bakei ko sala droit to tsungi na tango ya bankoko bato balobi waneze ba pratique ya bondoki ndenge nini likambo ya mboka bakatango na nzoto ya ekeko basala boye lelo tozena bato mosusu justice est condamnant et pesi pas impression na ba basé kolanda que moto yazé coupable justice a pesi impression que moto yazé coupable biso pe to accepter bato pe basé njonga njinga ba accepter
moto wana ta mosu akei boloko ta mosu pe condamné à mort ta mosu pe ba bomi sel ye moto ya zeko kenda kokufa tango mosusu na ba ya molimo nde ba yibika ze innocent mais ba prouver yango na ba article ba prouver yango na ba français belé na onyoso ba yekoli moto wana akei akufi. Mais surtout zongi na tango ya bankoko condamnation injustement à la quitté po mais spirituel et c'est mon pépé et si kanini yoko commettre forfait oh mon pépé c'était te tango bakoleka na cérémonie mon pépé nde pour mon pépé et c'est invisible mais sensible. Or l'invisibilité sensible toze na milimo. L'invisibilité sensible toze na milimo. Milimo tolobi ba esprit ba ange. Ba mwenpe. Belima. Bango wanande ba ko mema rapport. Moto yo botu na ye boye ye moto sali yango. Yango zaki ko bangisa bateau. Yango zaki ko bangisa bateau. Ba embrasser mabe. Lelo bato basali bato wa. Ayebi penza ke mwana oyo tia zeko kenda oyo asali na yelo kote. Menaze na chouate. Biso magistrat moko ayebisa biso alobi mwana na bina sambi na epe pas mal bon dossier on pende toze ko mona eze na ngweloko ya mokeme ba ocholisa ekaka. Mais so boko ko luka 600 tokota la ndenge toko iko bunda. Est-ce que bo comprendre ndenga zeko lo banga avec facilité. Mwana na bino sambi na yebi ana kotala pe boye azena ena likambote mais bazo ocholisa ekaka. Mais so bo luki $600 toko kito bunda. Loko ba libote alaki wana bandeko ya basi ya mbobiso to koma ba twaki déjà panique. Ah ba bandiko se cotiser wana sur place 300 quelques monani. Biso pento ya gata le moko téléphone basé ko benga mais ozena plateau makambo yonso ba duité le temps ba luka ndenge nini motoni ya ko bakisa mwa mbongo le temps ba jwa ba oyo mususu bazalaki ingéniable na nzila téléphone motuka ya prison eyei. Leki wana akei prison. Tout le monde a zeko kamwa. Tant on va zeko benga ba prisonnier. Pour balancer petit au pot nini entre bango ba zeko tuna. Oh mais bango peso ba ki na posa petit na bango sifa ya pamba bamba ki bango vraiment hein depuis soko lobby soko na poko wana tomba zo kenda déjà babamba ki bango ke baya na sifa ba ngeba bunda pecho ngati kala mais bango ti na ba 10 yo to so benga ga bato petit wana akei makala leki na biso akei makala pona likambo yebite pona likambo salite na bato basambisie ba yebike ayebite asali yango te. Mais balobi balingi bacholisa ye mais soko bo pesi $600 toko bunda lokola $600 réduit retard pour kokisama leki wana kei prison super cas. Combien de cas basé ko croupir lelo, combien de personnes basé ko croupir lelo na misère na prison ya makala na ba siate ba wapi bato vrai basali makambo to mosu basé ko vivre na paix. Est-ce que ba congolais est-ce que ba dirigeant na biso toze ko tala mobeko tango ba koko ba milimo na bango ekamba mobeko zalaka ndenge ni na mboka bambebe yalelaki ndenge nini lelo tango tozwi bagage intellectuel ya loposo pembe bandeko bolimbisa ntango mosu ederangeaka
Lorsque les passages obligés, moto fois tanga si ça va université, nebi ke tungi saka makanisi ya bato belé. Bato belé basilika ka de kondombele yo soko jwa kitango ya aussi ça même pas primaire comme mango te neti tolobaka o ezebo sembo. C'est vrai. Biso peto jwa ki na biso tango ya kotanga te. C'est vrai. Bagage biso zena ngote contenu ya ba réalité belé. To tanga na biso te. Mais à la kato non ya jalousie, loko ngana tanga te. Yango ta mususu na ko combattre le bateau ba tanga te. Mais to robito kenda na bilan. To kenda na ba bilan. Ba maître avocat, ba magistrat. Bato wana yonso basé ko sala, soko ba simbi basé ko tambusa circuit ya mibeko. Bomo ina bango kanyaka. Bomo ina bango kanyaka. Botala moto oyo andimi mwana oyo basambisi ba monika yebi eloko te. Mais lokola $600 et monanité avant 12 heures que mutuka ya prison et mi komeli ba du mwana wana batina kati ya kei prison. Asibi même sort na criminel. Asibi même sort na ba voleur qualifié. À subir même sort na ba violeur, à subir même sort na bato yonso batamboli à l'encontre ya mibeko ya mboka. So komi na prison ndenge basé ko yamba yo ba longoli yo nano bilambo ya kinango soko bolumbo tika bolumbu soko potiaka bikini eloko na se tika na eloko wana baluki soko jipe baluki soko coupe moko loko moko molai loko moko ndambo ba pesio latinde ngwana torseni kombo na ko kenda ko pepa wese. Motaze ko kenda na ko pepa wese wana ayebi que naze innocent. Kuna batia ka tetu teste bako bete yo okozala na eloko olobate. Ozeko kenda ko pepa wese wana maboko pamba makolongulu yondoko tia mai ko nettoyer makolongulu s'il vous plaît. Nanya sali bongo bato yo bajwa kintango ya kosala université molai oyo mokili ezalisi bango bato ya mayele balobi na bango bato ya mibeko wana na pesika oyo eze juste pene na ngai na bandeko babengaka biso ndeko moko abengaka biso toyebi te soko si toloba yango mpe na bamanaka bapeti moko ya bamécanicien mibale basalaka makelemba ya bato ebele mais moto efakali ya moto asuka na tango na ende ebotaki nkokoso mikakatano mikotaki oyo azalaki soko papa likelemba akomi kopesa baexplication mwana botaki esoko mwasi abotaki mwana botamaki na bafièvre en tout cas ekomplikaki mais ezaki nyongo te mais limbisa na kofuta kolala kola moka moninga pe asepeli te moko mosusu basimbani kete la police mbongo ngo ifalaki alia combien na likelemba 120 000 c'est pratiquement $60 mais basi ba jeune mécanicien babundaka po ya bango to mosusu $60 akokia so maman 2 pantalons akokia sala soko nini $60 alali luka mbongo bato 120 000 komona na te na amanda OPJ et memi amanda OPJ ezeko kenda au-delà ya nyongo donc nyongo c'est $60 amanda OPJ soko 160 000 soko 100 et quelques mille alali 2 jours lokwa ba siate wane ko lali sa moto tango molaite ba boaki commune parquet tango akomi na parquet basengi $300 po batika ye menga nazaki na nyongo kutu ya $60 nakoki kofuta te yango bakangelinga bongo 300 oyo bokosenga ngai nakozwa wapi map mandat d'arrêt provisoire akei makala toyebite tango ndeko na ya bengaki nga deja asalaki 8 mois na ndambo
bato ya mayele, bato ya mibeko, ou batangi. Ete lo ya Loposo Pembe. Mais est-ce que tout ça la bilan était ni wana? Bambe baboni. Bambe baboni bato wana bazé ko sala na mokili. Te etikali secret na bango. Tango bazé ko la justice c'était na mboko. Balobi état de droit lobi ba condamner bato injustement. Balobi état de droit lobi ba sali boye. Bazé ko botola bato mapango. Bazé ko botola bato mapango. Ba avocat ba magistrat ba koma kokota na ba kope ya mapango. Alo pango moto mona kango ndire kolona ngo kipaka ngo lisute. Basaleli yango mikanda bateki. Basaleli mikanda bateki. Kolona ngo pako ya ndenge bazé ko senga ye lisusu bambongo soko ka koze na puissance c'était pouvoir te au perdre pour bango touti bazé wana na motaze ko défendre na motaze ko sambisa bazé ko tala bazé ko seka na samotema etelo ya bapaya na tambo ya bakoko ya biso za kindenge wana te soko yebi likambo to yebite bako tuna mbala misato ose ko reconnaître likambo te na yebi eloko te ose ko reconnaître mais po nini na bambondo bololo ya laki mbondo bololo à part nano ba je mabe ya Loposo Pembe o bazali ko kangela bato bandoki batunio wangani balesio c'est anglaise sika bazena sanya mungwa normal awa c'est anglaise na sima so komi na tourna ba pesho po leksa olibumu te wana tango Loposo Pembe toze ko lobela wa tango ya bankoko ya biso bazali ko vivre na boyoka ni ya malonga na tata keli likolo na se mbala misato yebili kambo na yebito yebili kam mela loko leze ko tambusa mana milimo soko o yebili kambo to ze innocent eko innocente yo a moins ko yebali kambo eko lakisa na miso ya bato ko yebaki likambo bato bayebi mbondo bololo za ko vimbisa libo sika wana société wana na société ya lelo wapi société biso baindo toze ko se retrouver wapi société biso baindo tokoki ko senga bande ko ngai c'est vrai bato balobaka ndeko ndombele trop archaïque message na bino bolingo jongisa bato na tango soko bunga kinzila okotaki na mauvaise direction quel que soit ba kilomètre yo avancaki so balobi nzila na yo ya malamu otikaki yango kune siko kotelaki ozena ntango toloba na moto wana mais nga déjà na avancé 25 km nga déjà na avancé 50 km te il faut ozonga quel que soit nombre ya kilométrage na yo salaki il faut ozonga tene siko bungelaki obandeli orientation ya sika yango sika biso baindo toali toze ko mona etelo ya bapa ya université bato balobaka français surtout bato balobaka français ba mona ka biso bato to yebi français te on dirait biloko bizangi ntina on dirait ze ko dégager solo on dirait ze moins important basé na ntina na yote mais est-ce que to tuna ka pe bilan ngo français salinini zeka nkota ngala mona ba américain ba bina bango français te ba se souci akata basala kama kamona bango yonso na anglais ba français pe yonso te ba yebi anglais ba chinois ba développer Chine na français te na anglais te mais na mononko na bango grâce à la révolution culturelle initiée par Mao Tse-tung bongo biso ba indo na français na anglais to sali nango nini te bato bazé ko kokate ko komiti ya moto to pesa ka bandaki sawa na zena bana nanga na ndako eloko liboso na bimaki na tongo na kendaki mosala na ngai so na zongi en tout cas nakuta bana si balali la première des choses na mama na bango botika la kindenge ni nyao bana ndenge nini
Ah, loko na kutaki bango et si balali lobi na kopusa mwangonga ya mbona bima na mona bango. Na komona bana. Oh, mais yo zeko ya boendenge nini? Nini? Ah, na zeko kane yaka. Yakawa. Qu'est-ce qui ne va pas? Simba yetala nanu lokolongo pesi nini? Ah, biso ze bato mboka. Lokolo tango to agina mboka lokoso esali boye ezeloko di Joa matiti nkasa ya pondu kuna pelisa mwa moto wana na mbabola o du mwa nkasa ya pondu ozeko kole na mbabola zeko zwa mwa moto onyomi ah eko sila papa zeko kenda musala yaya na pokwa ebotikala kimia mobulo ya late mama landela ye ngonga moko lisusu na kobenga bino na yeba soko a continuer ko boitier tsa lisusu kaka nkasa wana ya pondo wana tata ya mosuni na famille na ye restreinte ndaze kolandela bongo évolution mais ba dirigeant na biso basé ba tata na grande famille aux République démocratique ya Congo tango bato basé komona ba cimetière ndenge ze kotonda le commis commerce bande commis ke basé ko uta mikili ya poto ba cimetière commis privé kaka aye kaka sombi mabele cimetière apesi kombo akeya ya sombi mombongo ya ba cercueil oko tambola na bakwa mbelo moni nguba te moko zanga komona mombongo ya cercueil te. Est-ce que biloko on essaie ko interpeller l'état to l'état moni que non bato wana c'est bien bon ba fungula biloko wana ngana okenda ka ko zwa taxe te bana na yonde bazé ko kufa mais mituna liboso aleke sika bateka ka cercueil bana babanga akotala yango soka zeko leke sika moko basala ka ba cercueil d'abord menijo basala ka cercueil boze ko moni ka ze moto moko compliqué po nini yefa pona ko sala ba cercueil mais lelo bana bazeko kenda kolokota bandambu ya mabaya et cercueil onde basala yango kitoko vitre alokoti bandambu ya mabaya ko kenda ko sakanela na batelier ya ba cercueil. Combien de cimetières etondi na mboka oyo na ba cimetière ofungwa maki na 90 et c'est tondi ba cimetière ofungwa maki na 2000 etondi. Est-ce que l'état basé ko sala bilan mais ba médecin basé ko koba ko bima iniki na zeko continuer ko bimisa ba médecin mais tozonga na ino na tango ya bankoko ya biso to ya mortalité to lobaki awa elenge misato bakufi na mboka ekofanda po nini to perdre bilenge to lobaki ngo mikolo mileki botala na ba réseaux sociaux soko zeko défiler Facebook ko motema pasi 16 18 ans 20 22 ans trentaine. Nous avons le profond regret. Nous avons le kaka moto akei. Bato bal kaka bongo bilenge. Mais est-ce que autorité ba responsable na biso c'est ko sala bilan ba médecin ba yeyi mingi mais pour nini to ya mortalité et commis lisusu très élevé to plus élevé. Pour nini te wana ba ko sala te ba médecin peu ba kotisi magui abandi ko somba na ino a mati classe po somba ka syllabus e kuna na université mais botala na ino tango médecin moto ko s'occuper na banzoto ya bato a mati kelasi na corruption atangi na corruption a mati ba kelasi na base ya ko somba ba syllabus. Beaucoup expliquer à mon dengeni botala danger tous courir botala danger te ou on a bilé ko sala maté analyse ko sala maté statistique ko sala maté bato bakufaka tango to lobaki ba sage femme bazé basi bazanga diplôme bazaki ko tâtonner selon yo kandenge ba ibisaka bana bazé ko tanga lelo ba maman na biso baki ko tâtonner. Parce que tia moi ça ko bota maya moto ba lobiste c'est faux ba piqûre
Mais totala tango wana césarienne existe akate. Basi wana oze komona azena natina stérilité. Oh nano soko naissance désirable moko bato mo bala kisa ndenge te. Ndenge uti ko bota. Ndenge kaka ba mama wana bako utiliser nkasa bako sala nini. Okozwa lisusu to zemi ko ya lisusu. En tout cas, pratiquement après une année, on a ndamboto 2 ans. Te, le loma ya moto te, ba piqûre, ba sala kabo, moi ça au kota wallet te, soka sili a sali le 2 semaines fois zongela musala. Mais total la sika wa société. Na tango to boyi tango ya kala po ba ki mayele te ingeta tondimi. Po ba la ki na ba diplôme te ingeta tondimi. Mais total la tango wana bato wana ba vivaka sans diplôme. Total la tango wana bato wana ba vivaka na kozanga yonso. Ndenge lelo était le tangisi yango. Na tango yo ba kokisi ebele tuluku ya ba diplôme. Tango nini bato bazé ko vivre bo elongo bani. Te bilets étaient statistiques et réalité. Statistique et réalité. Bangoko ya biso balongola ka zemite. Balongola ka zemite. Zemi à la seconde zemi ezeko koto. Na mokili ya molimo ba préparer yango molimo mobimbo ba bandi ye pembara moko enseignement. Batangisi famille aye ko botamela, batangisi na mosalo yo akoya ko sala tango akolata nzoto wana. L'homme propose, Dieu dispose. Dieu aussi propose, l'homme dispose. Mais tant que l'ongoli zemi, oyo tata qui a dit qu'on a sa monaki que kolandela bilembo ya tata na mama oyo basangana ki nzoto oyo basali esengi molimo oyo elata yango ekumbela bato ta mosu kisi ya sida. Tango mosusu kisi ya coronavirus. Yo longoli zemi wana. Au déjouer plan ya nzambe, au compliqué plan ya nzambe. Banzoto mosusu eko salama, mais bilembo ze mon côté. Batata na maman basali banzoto mosusu eko senga lisusu temps. Bakuta lisusu nzoto zeko salema na bilembo to na moto énergie moko yo esengi molimo wana lata wana eko zwa combien de temps? Eko zwa combien de temps? Te lelo c'est si facile. Kolongola zemi kutu nde apportaka quelque chose na ba dispensaire. Et apportaka quelque chose. Motalingi soko asalaki ata décurettage aibi que c'est tant musuba 100 azena na 200 wana bato malaria ezata musu fozwa 15 cas. Bato musuba sali ba centre sous couvert ezena ngoka ya ba curettage. Na bazé ko kosa kaka ko tia bato ba thermomètre pour na ko tromper vigilance. Bande ko balandi sujet oyo to ko tambusa yango mwa tango molai. Boko mela biso, botindela biso ba opinion na bino, botindela biso ba suggestion na bino, botindela biso pe makanisi na bino. To ko koba na ino na sujet oyo, il faut tout ça la statistique. Il faut tout ça la statistique. Soko to ko sala statistique te seke to zena jungle to zeko tambola lokola musoko mosopi sans objectif nzoka nde to ze bato soko kyoke il faut tala ke siko uti po nini kune zala ki bongo lelo komi boyi soko to komi na passion sika to komi lelo po na ino to zuitango ya kotala te kune sika to uti po to lingi na ino to kotala sika biso to uti bankoko ba ki mayele te. Mais nini salaki zoba longola zemi te mota mayele a longola zemi zemi oyeze koboma avenir ya mboka koboma pe avenir physique na yo vie na yo privé kolongola zemi. Mais bankoko bino bolobi bazoba balongola ki zemi te bankoko bino bolobi baliaka kanyaka te po ba condamner bato bakoko wana bino bolobi ba bizengi bandoki même basalaka restaurant te po bebaki biloko kolia eze zongo
abondance efandaki epai na bango bazalaki ba observateur te bazalaki ba acteur na évolution ya mokili bo souffrir to kabwana po mokolo molelo tolobi to kujonga to komeka ko tambolata ba numéro misato ba manaka misato to mine na sujet oyo ya statistique po sengi biso na bino totala nano bokalo to fingaka ba avantage nango ya kinini bongo bosiko to kumisi mokili ya loposo pembe ba avantage nango zenini kuna ba désavantage ya la kinini lelo ba désavantage zenini mais biso to koliki na yonso to meki ko loba lelo na société mondele to moni na ino avantage ata mon côté désavantage na désavantage uta to banda ko kita na libulu to se ko koba ko kita biso to lobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka esusu na mikolo miseko ya matondo mingi